Bonjour Bandeko, analysons avec Gilmas. Makamozole kana réseaux sociaux, batebele bazo lobela ba concert ya Eritio Watanabe, Werason na Forest, ING na Belgique na Bruxelles, mais batebele ba komi na tendance ya kobosana ke faire gola za na concert. Batu bazo lobela lisu ba événement ya faire gola te. Nazo pesa bino ba cause. Pourquoi batu ba se désintéresser na faire gola? Pourquoi batu bazo kipe lisusu makambo ya faire gola te? Mais komi kaka Werason héritier, Werason héritier. Ba date obozolo ba batebele bazoloba eza babanini bachili mutu libaya te. Eza na makambo bandeko, eza na makambo. Aho eza papa na mwana. Papa na mwana héritier héritier na Wera. Papa na mwana baza wana bandeko, botika distraction. Nazokota na kati ya makambo, nazokota penda avec beaucoup de détails. La dame des dames, Irene Mabweni, Nabosani yo TP, Patricia Edouarda, Masolo eza awa. Boza ebele en tout cas boza ko soutenir. Analysons avec Gilmas. Naza reconnaissant na makambo wana. Yango à chaque fois soki na ye, il faut na loba merci. Na soutien na bino, na loba merci na présence na bino, merci na lito boza ko tia, boza ko pesa ngai, boza ko pesa nga temps na bino précieux pona koyoka nga. Alors wana eleki kutu, merci naza ko pesa na bino. Tokota na muzindo ya makambo ezoleka na Europe. Pourquoi Werason et Eritio Watanabe sont plus attendus en Europe koleka faire gola? Est-ce que bandeko boza ko constater makambo yo? Eritio Wata bakomi kolobele mingi, akomi musicien moko boyeni. Donc bakomi kozwa une importance makasi koleka faire gola. Werason ye encore une fois ngana ndenge na lobaka aza inégalable. Ye aza mutu moko aza na ba ouverture mondiale ko sakana te. Alors encore une fois ba concert à Werason ezalaka événement. Une fois encore aza na impact international, aza ko marquer ba histoire. Makambo bandeko na ngai toko tisana Wera te, to lobela pourquoi Wera kaka baza ko lingaye na Eritio Watanabe baza ko lobela bango mingi na poto. Bakomi ba musiciens les plus attendus na poto par rapport ya faire gola. Pourquoi likambo wana ezokomela faire ekomeli héritier te? Pourquoi Wera malgré batawa asali na musique aza toujours le plus aimé, le plus attendu, pendant que faire aza mal aimé, babiye ezoteka mate, aza kotambola na likukuma. Alors pour na bandana na Werason parce que yende papa ya Eritio Watanabe na bandana na Werason. Donc ba pré soki batu baza na souci ya Wera, batu baza kozela Wera tout le temps na poto, batu baza toujours na kolinga Wera aya ko se produire na poto. Werason na poto azalaka liso, aza plus que artiste ndenge na yebisaka bino. Wera azalaka phénomène na poto ndenge batu bazwelaka Wera aza au-delà ya artiste, aza plus qu'un artiste, aza phénomène. Alors Werason aza ko représenter époque moko dorée, époque moko mystique ya musique congolaise. Yé muto aza ko représenter époque wana. Alors Werason encore une fois aza na diaspora moko fidèle, aza na diaspora moko massif, baza ebele, baza pe fidèle. Et puis Wera aza na ba abananini na masse moko intergénérationnel. Donc de génération à génération wana mutesalaka force ya Werason ndenge na utikoloba. Donc batu ya Wera bazalaka na, donc soki bayoki concert ya Wera aza na concert, aza na date. Pona bafani ya Wera ezalaka concert te, ezalaka event, ezalaka événement. Donc yango monaka basombaka directement ba billet to amasi po balingi te bakende obaneni barate ba événement après plus de 15 ans po banda komituna. Il fallait que ba jeune babima bazwa place ya ba Wera.
mais ba jeune ba ko beta muto zeko bundeze kaka fali ye moko zeko bunda na poto kaka fali ye moko mais sikatangu wera zongi bilengi ya musique ezongi preuve aneke ba prestation scénique ya wera soni nyoso muto ata moko te azokokana na level nango ba prestation nyoso wera sali na poto ezala ya nini we bandaki na Dôme de Paris Adidas Arena eza na level ya likolo ake kobeta lisusu na nini oyo na café soki café tropiculaire café ba événement ba concert moko ya qualité alors ba fan o ba se balingaka wera son ba fan o déjà ba s'adopta culture ya wera son ya musique ya wera son ba concert ya wera son baza ko bakisama pona nini makambo wera za ko pesa bango bakendeke kuna ezalaka makambo ya stress te ezalaka makambo ya dépression te ezalaka makambo ya kobina koyemba kosepela communier avec artiste na bango. Alors ndenge na oti koloba chaque concert à wera ezalaka kaka concert été ezako se transformer à un événement de cause à l'événement communautaire parce que communauté européenne muteza kuna alors batu basombaka kaka babillete pona plaisir basombaka pona souvenir po bango pe bazala na souvenir ya wera son ezanete revanche culturelle une fête identitaire tango wera za ko prester alors résultat na makambo nyonso ya wera ezalaka na forte na tante moko forte et puis mobilisation moko naturelle ezalaka ya forcé ba nini ba concert nyonso ya wera son tellement que aza na nini na base solide na poto ba concert na ye ezalaka biloko moko ko forcer te eyaka nango naturel ezalaka eloko moko en tout cas naturel pardon na lati bilate là pardon ok naturel alors soki to koti na mwana na ye héritier Watanabe héritier ya trône wenge bokokuta pe makambo ebele na makambo etali héritier Watanabe héritier d'abord asalaki makambo ya ba album ya bisna 3 albums azofana na ekimia tango bandi ba sorti ya ba concert après ba ouverture ya ba combattant ayeko surprendre biso na la scène musicale sale o dans tout ba mesenité akepe na Dôme de Paris ba concert yango nyonso mibale ezalaki na level la likolo parce que son ezalaki na qualité ya bien ba image ezalaki en tout cas bien et puis so botali elateli ya batu na ye héritier Watanabe na ba musique communion émotion wana na public na ye ezokomatisa héritier encore lelo tobosa na teke héritier auti ko bakisa des éléments ya kilo auti ko bakisa à part magode ezalaki na mwana suka ezalaki na suka sika auti ko bakisa tourbillon à part tourbillon azape ko annoncer les évangiles album déjà préfet et kobima avant que toi kota abeta concert à Zénith donc akozala na ba élément ko kende ko présenter na ba concert wana akozala na élément nini élément tangible élément solide o eko solidifier présence ya ba fan ba kende ko tala ye alors héritier Watanabe aza dans le jeune artiste wa solo la kamingi na jeunesse congolaise ya Europe donc aza aimé par la jeunesse congolaise alors imaginez encore une fois aza muteba image ayebi ko soigner image c'est un homme qui est d'abord propre personnellement aza propre image na ye eza propre tango akoya kanasalité ayebi komako sukomi sukola na devant communauté internationale donc héritier ayebi kozala propre aza na élégance aza pe accessible na batu ebele aza accessible ba vie nyonso balobelaka ye mabete balobelaka ye bien kala mingi te toti kotala concert ne vie na ye manda chanta elekaki wana donc azala côté ba vie nyonso azala accessible eloko mususu héritier Watanabe azalaka très présent na ba événement diasporique aza na kati ya ba show ebele na kati ya ba mariage na ba showcase héritier aza toujours wana donc aza na proximité avec la diaspora stratégie ya héritier aza mutu moko aza na proximité na diaspora aza mutu ya orgueil te aza mutu ya lolendo te le public européen a l'impression de le connaître personnellement ezaneti bayebiye aza héritier ami komisa mutu na bango on dirait bayebiye personnellement donc ce qui a annoncé concert baza kolanda ye batu bakoya stratégie moko kitoko sikatokota na malédiction o eza kosala musique na biso pe ezala na likukuma
Ferregola, ba difficulté sur difficulté, orgueil sur orgueil, impolitesse peut ezako créer ba frein na carrière ya Ferregola. Akoro arena oyo ya lobaki baza mobondo baza ebele. Combien de billets ezako etekami batikali na 1 mois pour concert betama. 1 mois, mais ba billet nano silité ba catégorie zaka ya kolala. Bande koza na signe. Ata soki aza imase chanteur. Mutu ata moko ta oyi ko tia débat côté ko yemba ya Ferregola. Mais abosa na teki asia yemba ebele na plateau ya neni ya Israël Mutombo, il a prouvé qu'il n'est pas seulement un grand chanteur, il peut également fouter. Donc tout le monde est faillible. Et loko nani Ferre à la kisaki, tout le monde est faillible à crachaki makasi na neni ya nani Mutombo. Alors, image, il y a Ferregola, pardon, eza mingi trop local. Pour une salle XXL local à Coro Arena, pendant que image na ye, eza kaka local, so botali Ferregola zalaka toujours mutalobe alobaka na public ya Congo. Parfois même diaspora zalaka te. Aza mingi na makambu qui congolais, makambo public non congolais yé penzaza kunate. Ayebi bien parce que asala mabe mingi ba congolais. Ba ayebi bien que communauté congolaise baza komona ingrat et puis ba concert na yeza la ka kiloté. Concert na yeza la ka mulili, concert na yeza la ka ambiance té. Ezala ka concert moko on dirait matanga kaka. Alors arena ezako ko nini ko demander makambo ebele. Arena ezako demander biloko lokola ba public moko large, fois à la ouvert, machine à promotion énorme, vision ya grand spectacle international. Mais Ferregola azana vision wana te. Ye congolais soki alobika mobondo azokanisa ke mobondo nde ko somba billet, mobondo nde musique, mais au contraire azako se ko tiaka be moko ba bateau dans les rues. Botala makambo côté promotion na ezako salema. Est-ce qu'il y a la promotion? Qui fait la promotion de Ferregola? 0 sur 10 côté promotion. Alors, défi yangoyo. Défi on a qui koloba, déficit on kolobela. Ouera son to koloba. Retour ya roi, ils a déjà assuré, ils a confirmé. Et Richard Anabe azana l'élégance de la nouvelle génération. Yemutu azana élégance de la nouvelle génération lelo. Ferregola aza grand chanteur ya kolobaka kaboya, mais na makambwana ezo kokate. Il faut ozala na histoire. Faire aza na histoire ete. Aza mutu ba promesse. Aza mutu azanga moment moko unique na population. Alors mobilisation communautaire est tellement faible pour na mutu lokola faire. Faire aza moins organisé, moins mobilisé collectivement. Aza parfois divisé par ba polémique et passé polémique ne muteza comme maillé. Résultat, ba billets se vendent plus lentement, surtout dans la salle aussi grande ba billets eza comme côté comme penzati. Alors, la diaspora européenne a été beaucoup sollicitée ces dernières années quand il n'y a pas un concept fort ou une rareté claire, le public hésite, attend, soit ne vient pas. Alors, Werason azako vendre l'histoire n'a pas émotion. Werason aza l'homme de l'histoire, l'homme d'émotion. Héritier aza na kati ya proximité, na kati ya et puis na modernité. Aza na kati donc azako vendre la proximité et la modernité. Ferregola, il vend seulement la qualité vocale, mais pas encore l'événement. Même Snamini Choyo, héritier déjà aleki nani aleki Ferregola parce que héritier s'est fait la promotion azo vendre proximité na modernité pendant que Ferre kaka qualité à vocale nde esika atelemelaka. Alors en Europe spectacle les a comprimé autant que la musique. Soki oye okanisi ke koyemba nde ekosala yo bien, Ferregola oza déjà ya kokufa. Oza déjà cadavéré. Il faut qu'on dimakasi kofanda pembeni parce que ozoko kasuma kambote. Bande ngam tunabino Gilmas. Toujours continuer toujours ça la analyse. Awa nazo pesa ba vérité sur vérité, la vérité ezaka moko. Werason et héritier baza plus attendu pendant que Ferregola aza rejeté.
aza rejeté par le public congolais. En tout cas, wana message nangai, bon partager, bon commenter, on est ensemble.